chaîne de la diaspora congolaise. Bon, babengaki ngai lisusu lelo poke tokutana na monsieur Jacques Sunda pona toyokana pona droit de réponse na ye oyo yango ekomi lokola soki nyongo ya nini soki nyongo ya république na ebite mais toye tokutani quand même na conseil na ye bavandisi biso batuni ya liboso na constater mukanda oyo nakomelaki c'est sac oyo na ye nango conseil à M. Jacques Sunda bimisi mukanda ezana numéro de référence te kuna bacha c'est sac kuna bakomi même pas date te na mona ki date te bon et bimina caché lokola ya ngai mais sans signature nanga na signature mususu na ebite soki eza document nini mais ngana la kisina c'est ça que mukanda nanga na komela ki bango yango ya manœuvre intimidation de M. Jacques Sunda Kobo on a comme là qui président il y a CESAC. Ça c'est le premier constat namoni ya mi balé to solo li na ebisi bango ya ba coup de fil ya ba intimidation on azali kozwa natali si bango ke moni makambu ya ko intimider mutu c'est tout ce qui obenyi na numéro masqué c'est koza mo mobilité ozo banga nini biloko wana natali si bango ke olie akoya ko répondre bakomi ko bangi sangai ke oyebi M. Jacques Sunda certainement que nga nazo banga pona nini Jacques Sunda nga na ebi elongi na yeta na bité batu oyo to yambaki oyokaki bazolo ba que aza colonel et kazo tambola na ba policier mais awa babimisi que aza commerçant aza colonel te mais soki aza colonel te aza commerçant ko tambola na ba policier ya likamunini eza pona sécurité alors que na ville oyo kanya maloba que plus question ya que civil bakengela ye pa ba policier bakende na ba service ya gardiennage alors wana ça pose aussi un problème na ye kotali sabango heureusement que avocat na ya reconnaître que na sina benga ye que boya ko répondre mais ti lelo batikala ko ya ko répondre mais awa ba ye ko sala nini ba poser problème na bango problème loango bazo sala mention article 67 elobi que ce qui mutu alingi a répondre il faut énumérer ba propos oyo amoni que esengeli à répondre oyo zana kacha mukanda na bangote toye koyoka na balobi ke mon voilà client na biso akoti koya ko répondre les jeudi ngana lobité ngana zo voyager lobi moyen ezate mais plateau eza libre pona koyamba M. Jacques Sunda ye moko akoka koya ko répondre de toyoka ni que akoleka lundi na plateau ya tokomi wapi aya ko répondre mais na talisipe bango que tangu bazolo balobi ezana ba chaîne bango mtu babandaki guerre médiatique pour outil ko yebisanga wana que non voilà ce qui dossier eza en cours na justice yo kolekisanga na média te soki ndenge nini na lobi d'abord nazana autorisation ya ko filmer procès wana ya mi balé soki eza ndenge wana bino bozwa ki image ya mwasi wana na tata wana za tolo polele boke kolekisa na ba chaîne mususu ndenge nini o eza makamuna bango zana preuve te na lobi nazana ba image vous oubliez que Molière a sa chaîne partenaire nangai mais c'est Tambwe et puis boke na CCTV ce sont les deux chaînes oh boke ndaki tozana ba image wana bino boke kuna kolobaloba wana monaki makambu ya que action eza en courte donc nde yango wana encore une fois de plus na zali ko lakisa bandeko que makambu oyo tozali ko vivre na makambu oyo eza moi passe pona nini ce n'est pas parce que vous avez une position na yo soki ndenge nini olongwa na makambu na yo oya na nzoto na ngai Nathalie Sipé c'est ça que natuni bango nous sommes convenus le lundi soki M. Jacques Sunda ye lisusu te le lundi tokosala ndenge nini parce que et comme lokola nyongo ngana landaka bango simake boya ko répondre je crois voilà nde eloko oto uti kosala bon na ebite soki ako faire terenga ba dossier ya minene ya mboka totikala jamais ko banga soki eloko nini na lobaka jour wana que ndenge jiba lobaka ke avandi na ye ba ye ko benga ye na kende pa mutute bisika babala na kanga na zalaka na bangote mais soki akangisa mwasi na ye asali soki 3 mois kuna na prison likambo ko tambola te aye pour que asala aye bisaba konzi batala likambo bakende nango soki que la femme soit fixée na dossier na ye problème ezawapi alors ko faire terengai bon na ebité soki ako faire terenga na ndenge nini na intimidation na appel masqué wana eza biloko ya bana miketi ya école primaire biso to bangaka eloko wana te mais soki eza pona nini
soki kobangisa nga mais abosani place akobangisa eloko nalobaki na émission wana ezalaki ndeke oyo mwasi alobi eza évangile te yo mpe okoki koya kopesa son de cloche na yo soki oza nango nde yango nabandi kosenga lokola nyongo l'avocat reconnu ke nasi nabengi ye ke maître bokoya korépondre te bazoya kaka te voilà loi elobi ke c'est la personne citée c'est M. Jacques Sunda ye moko nde akoya kosala droit de réponse na ye akoya korépondre par rapport ya oyo bandeko ya mwasi na ye bayaki koloba aya kolakisa bato bao balandaki bamonaki te oyo bandeko ya mwasi balobaki eza lokuta ye nde aza na raison voilà problème ezaka yango wana